Oui, en mbote mingi, Bandego Balandi à www.nasportv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité ainsi que confiance dans www.nasportv.com et on a fait sortir ma tonton chéri soda ma casse autrement dit les cordons quoi car en début mon boyebi à chaque jour à tout moment que moi la poto solo ba bagaye na misala quoi atabo le bina bino atabo le bino kan boye ba samba bongo sans plus tarder déjà sur ce plateau à Nacho quand à Nas Sport TV donc na yemoko Patrick Bokondi quand ne bobengi chimanga tout le monde pratiquement ba face belé mais vu que non alors ça msala o ils ont mon na mokili mobimba yango Nas Sport TV to Nacho et ko limbara jamais ko lukara mais le mingi mikade bo moni chimanga na simina mabona nga to bon na DVD to PCD ya ndolo so moi sina kombo ya Onya Amisi wala bongo une chanteuse avant ko évoluer na mikili ya poto Amisi bongo album na kombo ya Virunga yango abike Patrick Bokondi vu que yo mtu malamu mona poto solo ke na rozongaka okosa raté na tiro charge ya masolo yo moko o dirigeant na ngambo Kinshasa on fiso chimanga tonton chéri to luki moko Patrick Bokondi nzama nu image mo kontina bango ameka pe ko beta solo ya Onya Amisi et bandaki na ndenge nini pour lelo masolo e ya na maboka Patrick sans plus tarder déjà Bokondi motenayo merci beaucoup fiston motenayo pe lokola na kansi to monani su na sepeli nzambo azalokumu vraiment so ina lelo ezalaki prévite na zonga rapide parce que yebi tozo bunda pona boîte eza déjà opérationnel mais na blocaka on a nous tozela na mois de juin pour na inauguration mais lelo na yo beta c'était kolobela pona premier album ya ndeko na biso bato oyo bakolanda na ba clip na na asi na TV bozolanda ba émission bozolanda na ba chaîne nyonso a roleka pona Onya Amisi la comtesse eza premier album na ye soki na ko beta moi historique na ye muke azali moko ya ba danseuse ya papa na biso Rochero que son âme repose en paix. Voilà, na sengi pe mes condoléances na famille biologique na nyonso na profiter na occasion oyo. Voilà. Donc Onya aeli biso Virunga eza album moko ye na vibration makasi na kati ya Paris et bimi mais management nango mutasimbi yango eza Chako Bompese oyo azalaka na Lille na collaboration na ye moko Onya Amisi bakontata ngai par rapport ya collaboration na Jean-René Golo grand frère à titre petit frère à titre Golo oyo azali na Johannesburg benga ngai bayibisinga ke Patrick Tala Onya abimisi album na ye eza kitoko ba clip marmionso aza besoin ya mutu asaela ye promotion au niveau national na Congo yango na bango bazwaki contact na bango et puis bango ba proposaki ke non mutu aza mieux placé ya roya osaela bino marketing na ndenge biso to yebeli batutu kotona miki leza Patrick veti to amona ngai tito asolo nanga o Golo ya Jean-René na Johannesburg na zwaki contact na bango et puis to chaki makamlikola mais ça on a na bandi musala donc nazolo bel album oyo en tout cas bo consommer ngo eza album ya ndeko na biso za moko ya ba meilleure danseuse ya ba meilleure chanteuse ya papa na biso Rochero donc album na ye eza premier album na lingi bo ya mbayango yango to yeto saela ngo marketing Congo mobimba et puis ozala monde entier mobimba parce que azana ba lignée mususu so bo timing na ba timbre na ye surtout na nzemu na ye o ya motende bana ba mana eza vraiment kitoko mingi na CP na ngoma kasi na trouver moi ba biloko mingi ya papa na biso Rochero voilà yango na ngai na ya na sala annonce nango et puis na Alexandre na ba chaîne nyonso ndenge to sala na remercier Virginie le Fombe na Serge Kayembe bango ba simbi côté à RTNC wana famille ya makasi donc ba merci à mingi na onyo so baza osa pona new image oyo na remercier bango naza bolingwa nzambe ndele kinyonso voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il est parti Bokondi. Nous, image, il a bien parlé, il a bien expliqué, il a mis le point sur le i. Ming, vu que notre Ming Ming a Onya, Amisi, n'a reçu pas la Ming na Simaya Régie, Yomoko le grand réalisateur Junior Cox, et puis Yomoko bébé nourrissant lèvres roses, Nandile Massini.
tu remarques moi pose muke car ne beaucoup dans le bi nanzem ya onya na titre ya mutende manamana mutende manamana veut dire nzem moso yo kiango et bina bango moko et la papa c'est la mwana muketa bavandi ensemble oranze mwana sans pudeur sonné aux alaté pour ayem bina ndenge sengeli quoi et sont plus tardé déjà on a si ma caméra na régie tu remarques moi pose muke na mutende manamana toujours à la kati ya plateau tout décortiqué pour bandir muza belé na banza kuna yo moko bébé nous ça to marquer moi pause check merci pour na clip qui to na titre ya mitende manamana ye moko onya amisi tout ça na ye moko Patrick Bokondi muta tu charge ya quoi assumer marketing to pe promotion na kata Kinshasa ce que d'après Patrick Bokondi Kinshasa quand ne balobara ke ba mama na biso pena Congo na musique pena bazonga moi sima muke mais mingi mikolo to moni bana mike ba sine ba ebele trop cité ba combo pour la polémique mais au moins que onya amisi aina moi retard na masulango bo banga te promotion olingi na ndenge nini son monument ya album déjà et c'est un marketing ezala makasi moni eza premier album na ye moni loko liboso ezala toujours na mikakatano ebele mutunyo so asala distribution production ayebi ke so azana produit o ya mutu asali sika quel que soit combo quel que soit koyebana ezala toujours na mo ba réserve mingi pour na marché et qui est vraiment rapide mais vie ya ba relation vie ya connaissance ya savoir faire na biso o ngana zanango j'espère que côté Congo franchement na ba chaîne nyonso na osala tout et comme la Congolais partout aza amona ba clip na ye ayoka banzembu na ye na yebike ba osepela franchement via banzembu via ye moko artiste façon na ye ya kozala ya bo maman franchement et marquaki vraiment moi batu ebele na Paris moni so ilelo moni artiste na Paris aza ko évoluer et surtout ya basi eza facilité musala o ya musique ils ont un inconvénient belé na ba période na biso tozali ko parcourir là franchement nazala vraiment sous chaud na ngote mais so moni na zui initiative yo eza parce que ba appui ezali ba René Golo Tito Golo comprendre batneti ba Kanzinzanga batneti ba Chantal Esabe yo moko fiston chimanga pe ozawana donc yebara no rappelenda sans oublier Serge Kayembe, Virginie Fonge, Mami Lela, Venangatou, Vejal Kikita, l'ingénieur, le PDG, Pasteur Matabisi, donc Bangotou Bazola en émission, donc tout soutenir Maman Nabiso Onya, Toyoka Banze Mounaye, Amissi la Comtesse, album Virunga, surprise des Amakas. Ok, merci beaucoup. Vu qu'on est le bac qui te recommande toujours quand il y a l'histoire, il y a Virunga, il y a Moko Onya Amisi, au Balobi Kenan, à Bini, veut dire bien pour n'aller pas au Bini, pas au Yemba, veut dire à Boizalate quoi. Tu remarques sur ma pose Mouké, veut dire Nanze Mobabengi, Namoni Chako, hein, Chako, tu remarques ma pose na Chako, Chako Bo PC, Yomoko manager sur le plan européen, il y a Maman Nabiso Onya Amisi, voilà. Manager na européen, Isa Maman Chako o ba ochanzembu na o bolanda nzembu wana bokoyo kezalo lenge ndenge ya zali. Ok, merci beaucoup. Encore une fois, le grand réalisateur Junior Cox et Junior Kokolona Bisso, moi, moi, l'Académie des Beaux-Arts, Nayomoko, bébé nourrisson dans le montage, tu remarques sur pose Mouké, Nandimo, maman Chako, on a assumé bongo, marketing de promotion à Mikilia Poto, tu rendez Moko, Onya, Amisi, Ayemeli, maman Chako. Merci beaucoup, bébé nourrisson. C'est ce qu'à ma lèvre rose veut dire les boss, mon boss, Nas Fortivi, toujours Nas Show et Inarama. Babi, il y a beaucoup d'affiches Chimanga quoi. Pour y na ngote lelo fiso chimanga na nashulo na Patrick Bokondi to ko betala lisolo ya ndona biso mama na biso na kombo ya Onya Amisi na Mikilia poto mena na Kinshasa ba toko panzara sango grâce au www.nasfortv.com quoi. Déjà c'est surtout dans ces beaux plateaux na bandi mona mama Chako à Chako et c'est Pelé Sibino. Tu sais na yemoko Patrick Bokondi to ebité pourquoi yemoko Onya Amisi plutôt Anya Star comme écoute à trop dans Moutou Mbote sur Zali la comtesse Onya Amisi a ponika ça la moi 5 dem trop bien ngo ils maxi single tous albums oui Zali maxi single parce que
déjà bon monde qui a 5 chansons donc cause à l'album t ça maxi single mais pour naie ça première œuvre naie azo bisa na marché ya ngona to ça neti batu baloba ça album mais ngana yebi ke naza na confiance na liyo kaki na taliba timbre naie au senti que Seigneur Rochero azana katala mon Seigneur Rochero yaza papa na biso na mama muziki atika ba image atika ba monument na passé ko remercier frère nangai Saint-Marc Tabo voilà donc c'est ça donc sala oyo biso tu faut pesa un coup de pouce to soutenir yé pour œuvre na yé liboso malgré yé na sima mais azala déjà ale mutu asikate quoi azane mutu asikate azalaka déjà mais sikoyo azochamba mécanisme nyonso biso tozala nsima na ye to appuyer to soutenir ye bamama bayaya baleki bapapa bana batutu bakongolais nyonso consommer album oyo luka oyo kabanzembo yoka na bamélodie eza na kati yoka malobo eza na kati esala bien napesi merci mingi na vie na ngai Maître Casino na Lille, na remercié Pelisusu commandant Kalou na aéroport, Vienangai, Maître Blaise, Maître Ike, Massanangai Stéphane, restaurant La Corresse, na remercié Pelisusu ba collègue na biso nyonso ya musala oyo tozali ko bundana ba Diego Musique, ba ya Yuyu, ba ya Mayala, ba Vienangai Antabel, ba Aimé Bwanga, en tout cas na Bosanité, Vienangai ki Jabron, ambassadeur na Lille. Na bosani pete lisusu Papi Anzolo José de Londres kande na yebisaki yo donc ba Pince na Lille Gianni Mangoma donc album na bino en tout cas prochainement ta on a roya na osai la bino promotion mais pour le moment nazali ko soutenir ko beta CT na Virunga album ya Onya Amisi la Comtesse merci beaucoup Onya Amisi la Comtesse aza danger s'exprimer quoi s'exprimer quand ndenge mo parti bokonzi parti ba bokonzi alobi mingi mingi le local solo ya yemoko Onya Amisi na système ya Virunga parti bokonzi toyeba est-ce que déjà sorti officiel salamaki déjà tona ne salamité wa imoda mieux placé bana Kinshasa mokili mobimba yeba est-ce que salamaki tona ne salamité par rapport à contact au nga lazwa kina manager Chako bo PC na PC mbote kota azali na Paris. Voilà, dans le côté vraiment na ba détail pour nous voyez ceux qui sorti officiel et salemaki mais album est déjà sur le marché ceux qui baki na Château Rouge ba monango baki na Bruxelles ba monango baki partout na Europe en tout cas ils a déjà distribution ils a déjà en marche na qui sollicité même et pas Muto a chargé il y a ça la distribution nango pour nangana sala mais vu ba programme na ba occupation na zanango et Sengaki Sabango, je ne pouvais pas le faire parce que distribution en Europe et comment la difficulté belé par rapport à Moussa Nabiso, situation binomo boye les kaka par rapport à la musique Nabiso lelo na niveau européen. Nazwaki initiative ya ko aider Mama Onya Amisi la Comtesse kaka na Congo Nabiso. Dans le Rwanda Kiti donc d'ici week-end oh Mama Onya landa yango dimanche landa yango na ba internet oyo ka ba lobelango ba clip eleka na ba chaîne nyonso na ba numéricable na olexango. OK, merci déjà na moi le mbango to banda peto suki saka migara yemoko Mama Onya Amisi la Comtesse quoi yo la kombo la Comtesse babi ane muto sikate ayebana mais mikolo yo a une autre facette quoi a prouver bino de quoi il est capable ngom peut dire Mbappé ça le nom mo parti bokonzo yo ki donc quand il n'est yemoko le Seigneur un Rochero quoi moi ba programme ya Mama Onya Amisi ils a vu que on a quoi assumer déjà charge Joana na Congo Kinshasa est-ce que ba production moi ba concert est-ce que yemoko à Kinshasa pour qui n'a pas mboka bana kinya kaka peut faut kin penza est-ce que koyaka Fiston Chimanga, sans te mentir, oyebi que musique nabiso na libanda esimba te. Musique nabiso pour na bandi mayo il faut y aller sur terrain. Nga nazara neti Jean-Baptiste na Congo. Na juste ko pesa flash, na juste ko sa promotion, na juste ko sa marketing. Mais yemoko Mama Onya Amisi la Comtesse. Ba bia zana ba charme oyo. So yo qui voit na yena ko yemba na ezande mote ezo bala na te donc ya ke na ngona ndenga ba hirondelle donc
bientôt sur le terrain. Promotion naie, ba concert, présenter en personne na œuvre naie via mboka via ba congolais. Ngala zawana ka pona ko remercier ko ça les marketing et puis na remercier Jean-Marie et Senga pour la réalisation soit salé ba dépenses pour la production parce que actuellement vu la situation tout ça au passé pour na produire vraiment artiste na biso ba artiste na biso eza passe ba difficulté est belé déjà monde net et ya côté kana YouTube déjà pe marché sous ça il y a copyrighté l'album donc c'est moins compliqué mais nzambe apambolae azong selae onyo soit dépensé qui par rapport il y a onia a Missy la Comtesse. Ok, Junior Cox c'est le grand réalisateur Nabanza Pati Bokondi Patrick. Il a bien parlé, il a mis le point sur le Z. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission intitulée Nacho, une émission polyvalente. Oya Marbatu Nyonso, Minimi Lelo, Aïra Lissolo, ya Maman Nabiso, Onia, Amissi la Conteuse, l'album Nae, Topé œuvre Nae, première œuvre Nae, na combo ya Virunga. Nae Moko Pati Bokondi, moi Liloba ya Souka par rapport ya album Virunga, et puis moi message ya Souka clé pour na Bana Kinshasa, sur Bana Kinshasa, pour Nasportv Kotara partout, hein. Mokili Mobimba, donc jusqu'à www.nasportv.com, il y a Mobimba. Ni va capter na mituna bango par rapport à l'album Virunga et puis par rapport à Yemoko Onia Amissi. Moi message clé et puis bayo, moi numéro de téléphone sur les lignes à habiter tout comme on a kata na choix lelo quoi. En tout cas, c'est peli mingi na émission na ona Nasport TV à Narcisse Lamba na pesi bambote kota azali na Suisse. En tout cas, nzamba pambola eli susunde bozola na ngai Fiston Chimanga. Na yebi ke eza facilité mais pour na ngai na émission ya lelo en tout cas et pesi ngai esengo makasi pour na yebi ke c'est pas pour rien tozali kolobela Onia Amissi la Comtesse na tali musala na ye na sepeli mingi surtout elo esala esuse motiver nga tant on a talaki azokota na babilo moko ya vie le Seigneur Taboulé donc sala ngai ba chair de poule vraiment na sengi kaka na ba congolais nyonso bo yoka ye eza mwana na ye liboso na yebi ke eloko liboso ezalaka toujours na ba difficulté donc mais topesa ye chance toyoka ye topesa ye pe espace totikela ye temps na ye mpona moi ke na moment oyo aza na temps na ye donc aye vraiment aye mobimba donc nde kaka nayebisaki yo mama Chako Bompese nayebisaki yo ke tellement mosala eza malamu oyo mama Onia asali donc na marketing namoni souple ezokende bato bazosepela déjà bazotala baclip bazoyoka banzembo bazotuna mingi te bazosepela déjà na badanse bazosepela déjà na façon nde boréalise yango vraiment yango wana nalingaki na remercier émission na yo Fiston Chimanga na remercier yo moko na remercier bacaméraman na yo Junior na remercier pe lisusu bayebangai Maminda ya na remercier Princesse Nathanaël Merveille Patricia Kevin Babokonzi na otanga Moïse natangi soupe na Mami Kazongo natangi soupe na Nene na remercier pe ba sali nyonso ya New Image o baza bazebele moyen natanga bakomo na nyonso ezate parce que na ba soldat ba tutu baza mingi kabose kayembe Yannick Nabiso ingénieur yemo mutasimba côté technique voilà DJ Accra voilà na pesi isusu merci mingi na pasi na musala zo sala na kati ya New Image vraiment na sepeli makasi na ko remercier pe isusu bana kavenyoso bana matonge na pesi isusu lelo toza journée tolobeli pour album ya Amissi mais bientôt na kati ya matonge New Image Dancing Club donc inauguration ezala na mois de juin à partir le 25 to inaugura ngo déjà donc ba journaliste nyonso ba ozala invité donc eza événement munene kati na mboka donc oya ngai na loba yango wana Fiston Chimanga merci encore une fois nzamba pambola.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci également Patrick Bokondi. Bokondi à Patrick, nous images. C'était là, Nacho. Nacho, c'en est fini pour aujourd'hui. Dans le lot, le bel qui mingi, on a biso, oh, azabon, on a mikilia, poto, mais azabon, on a mboka. Maman a biso, on a amisi, la conteuse, abimisi Evrenae, moi, on a liboso, et moi, mon Patrick Bokondi, da comme virunga. La bande, quand on est tout singi bandé, moi, on a bimo boyoki, bo savourer, moussala, oh, sali, mais bon, c'est la chance. Encore une fois, mutu ya sikata mutu ya kala za mwana mboka bino tu bana mokili mobimba mi Kinshasa fo boya maye maboka ofunga mako mama onya za pe vrai na Paris na France précisément pendant Barimere Zalate avant d'aller en France donc album na a réalisé en opéra en France na Paris précisément voilà. OK, merci beaucoup pour les précisions et quand on m'a fisto Chimanga tonton chéri vraiment je suis désolé pour na ko boka mutu ma côté quoi ba lo baka ba ninga ya malamu munatanga pasi quoi donc inutile c'était comment mutu quoi un grand merci à toute mon équipe technique là je vois Gino Cox na ma caméra merci beaucoup malgré ta maladie tu te forces ka pour ça musalango et na yo moko pe na sikala na montage merci beaucoup ba ibanganya on a tangité so li suna tango penza et alors sur le même mingi balobi Chimanga toza batumoro boye toza ba ingraté. Je dis encore une fois un grand merci à mon invité, il s'appelle Kane Momona qui est parti Bokondi, Aza partenaire numéro 1 numéro 0 ya Fisto Chimanga. Dans ce monsieur que vous voyez, Aza partenaire à Makasa Fisto Chimanga parmi Bino tout autre Starba Combo. Moutassa la partie Bokondi pour la Chimanga Zate encore une fois un grand merci en face comme ça devant la télé je le dis merci beaucoup partie Bokondi. Tu veux parler à Fisto Chimanga au continent Facebook au Fisto Chimanga où tu m'appelles à numéro 143 et pendant l'élo tu m'as appelé tout ce qui s'appelle ngala to kabana bongo na nzembo ya suka oza bongo je m'appelle Onia Amisi donc yemoko Amiyembi Ami Boaki yemoko je m'appelle Onia Amisi ya on to kabana ngana bino pour na numéro contact na ngai Serge KM. Ok, Serge KMB. Nga pe na bakisi no rappelé na parent responsable Sable Blanc. Et yanga ya kati quoi no rappelé na merci beaucoup ma chérie Sukozali. Tokabani bongo na je m'appelle Onia. Na moni pe confrère na me kombo Kimi na pesika Serge, mon confrère Serge à RTNT avait dit la chaîne nationale quoi. Bambo te belé besko vanduana et pendant les lots on appelle tout ce qui s'agit Gino Cox c'est le grand réalisateur. Tokabwana na je m'appelle Onia Virunga Nathan. Bye bye à plus. A show for the Congolese community. Sports, politics, music, drama, news, entertainment, all sorts of stuff. Nas 4 TV. Biso, Nyoso, Totala.